Voilà, tu es dans mon terre. Bah, ndeko na ngai bana Congo. Namonaki esengeli quand même naloba na bino tina oyo nandimaki koya na kati ya conclave oza kosangisa bana ya Congo nyonso po batia ya bango makanisi koyeba lolenge nini bakoki kozala na bomoko mpona kozala na liloba moko ya makambo eza kobongisama mikolo oyo. To beloko moko eza ete tobundi mingi mpe na respect makasi bandeko nango nyonso tout ndenge batelemaki na kati ya diaspora eza na France, eza na Allemagne, eza na Londres, na Belgique, na États-Unis likambo bo moko ndenge nini ya kolibere Congo. Omoni ngonga pe ekoki ya to mitunaka mituna oyo esengeli mpo tozwa biyano oyo esengeli ntango oyo nyonso toko mituna ya mabe tokozwa mpe kaka biyano oyo ya mabe pamba te tofandaka banda bambula na bambula mosala biso kaka kolela mosala biso koloba babomeli biso barwandais babomeli biso basali boye mais est-ce que tokoki komituna mpe motuna mosusu te lopango wana ekwei ndenge nini eza moto bomoto esengaka bangonga mosusu kozonga mpe mwasima koloba nauti wapi nakomi wapi mpo na nini esengeli nasala eloko nini yango ezaka likambo ya moto moko te ezaka likambo ya mayele eza kouta esika na sika bandeko bafandi mpo bomoko esalama. On dit le choc des idées jaillit la lumière. Yango nga na ye lelo na ye pe na oyo yanga liloba koloba ete tokoki kokende na ba élection na pouvoir illégitime te pamba te tokokende na oyo babengi d'irrégularité en irrégularité. Seni wana ezali ya faux, cour constitutionnel ezali ya faux. Mesika esengeli toyeba ndenge nini barwandais wana bakoti pamba te tokoki kolekisa ngonga kolobaka kokoloba jango nyonso rwandais te. Est-ce que mboka wana ezali sous occupation? Oui, mais ezali sous occupation lolenge nini totala nakozala ngonga ebele te ya kolimbola prochainement na kolimbola mboka babengi mboka ezali mibeko nde lopango les institutions tango oyo ezali te les institutions fortes elingi banini bokonzi nyonso ezali na se ya mibeko tango bokonzi komi likolo ya mibeko ekoki lisusu kokontrole mboka te pamba te ezala basoda bakosalela moto ezala police akosalela moto ezala baservice de renseignement yokosalela moto siya esalelaka Obama te siya ezali institution mo monene ya koyeba ke eske bitumba eza koya eske kona nde mosala ya siya nde mosala ya baservice de renseignement yango esengeli epiolola deja liboso mpona koyeba lolenge nini ya kopesa ke bakonzi basoda bayeba lolenge ya kobundela me ntango oyo mibeko si ekwei pamba te basoda bakomi ya moto ntango oyo mibeko ekwei soda okende etumba ndako na ye eza malamu te place aza kokende mpe bapesi masasi ekeseni na manduki ntango bakoke ça ne va pas sika moto azali oyo asosolaka ayeba nauti wapi nakomi wapi tina esengeli nasala eloko nini nde masolo toza na yango lelo ntango oyo nyonso ndeko aza na eloko na ye yaka kozala mosika te ntango oyo ndeko abimisa alingo koloba oyo ya ye yo olobi te eza boye te munana na ndeko fanda pamba te ntango oyo nyonso moto alingi kofanda na baninga te mpo na kosolola ifo kososola molimo nini aza na yango toza bandeko oyo aza mayele kolenga mosusu aza te bongo soki okufi na mayele na yo sika bato oyo tokotika bango lolenge nini tala tina tolobi ke ngonga ekoki ntango oyo tokosaka na lopango ezali mibeko les institutions soda ya congolais kosakana na ye te nani ayebi deuxième guerre mondiale te tobotola Rwanda wana na maboko ya balma tina tabora botanga ngo na bainternet bokoyeba makasi ya congolais me ntango wana afandelaka mibeko yebi ke mwasi na mwana na ye batikali ndenge nini fo bazela po azala mpe na oyo bapengi makasi ya kokende etumba ntango aza kokende etumba biloko nini akolia mpe malamu ayebi ke masasi oyo bapesi nga eza lolenge moko na manduki aza kokende kobundela mboka mpo alobi ke makila na ngai mpo na ekolo
tango mboka komi mboka ya bandeko ya baninga ya bato ba mosolo bango ba utilisaka armée lokola eloko na bango, police lokola eloko na bango, service de renseignement lokola eloko na bango, kokwea nyonso ya lopango yango wana. Mesika esengeli tosala nini pona kozongisa lopango pamba te tango toko ganga ba Rwanda ya lokoni Rwanda ya lokoni yo Congolais pengo ndima ke Rwanda tala na kopesa bino bokele na internet bokotala les 30 pays, les armées les plus fortes, hein, les armées les plus fortes d'Afrique, bakotanga ba Algérie, ba Nigeria, ba Afrique du Sud, 10e position Congo, 30e position Centrafrique, Rwanda zate me akoti ndenge nini tokomituna te pamba te to kwasa mibeko bandeko la loi de silence il faut longwa to sosola to zalaka bato baza kolela la tête to koma ko sala makaka pana kolela yango bakoseka biso bano bakotala biso bakoloba boni yango batatala biso musala bango kolela bibembe bazobomela biso tango to kopesa eloko ni sika il faut kota biso na bomoto pona koyeba lolenga kosala kolela kaka tango nyonso na tango musu na bamboka balobaka mibali baza te mibali eza nini bofandi mpe bokososola koyeba eloko nini ya kobunda. C'est-à-dire sika ba classe politique ata bakoloba wana ezali pamba, c'est-à-dire les choses les 19 il faut longba. La troisième chose il faut constater la transition kozongisa mibeko eloko liboso tango bakozongisa mibeko songi sima bato kobongisa ba élection moto oyo nyonso alingi okenda na élection na tata oyo d'abord constitution eza déjà na piège eza na piège ya bakosala nini koloba ke tout unique elengo manini bakotela bino moto nyonso pamba alingi bokoloba eso eloko nini ndeko na ngai to na bomoko na yawe eza te po koseka te nakoyoka baninga mosusu bakokoloba personne me boke kofanda na bato baboma bato baboma bato liboso parce que tokoloba 8 millions de morts abomei yango na barwandais so babomi na barwandais bango barwandais bakoti ndenge nini c'est-à-dire bato bakimi batiki wana bango nde babomi ya liboso. La loi du silence est là. Soki mboka ezali na mibeko nde barwandais bakota te lokola mboka ezali na mibeko te yango barwandais bakota nalobi bolimbisanga ndeko eza ngonga ekoki ya kolobela makambo babengi mibeko état de droit ezali nini ezali pe système oyo esali ke bokonzi nyonso eza na se ya mibeko tango bokonzi eza likolo ya mibeko ebomi mboka pamba te moyen ya kokontrole moto ezali te tala baaccident ya kosalama bobomi bato moto akojuge ye aza te mpo ayebi ke basécurize na mboka ya mibeko omoni bitumba oyo nalanda yango omoni nakobata mokanda ya tata oyo pamba te nakoba bino eloko moko tango conférence nationale esalamaka bato nyonso basali bato bafandaka na conférence parce que mibeko eza likambo ya moto moko te eza ya projet ya société te eza ya parti politique te eza ya bato bandimi bafanda bazongisa okotala na conférence nationale banani bazalaka wana bandeko na biso ya bamason bandeko na biso ya bacordonnier bandeko na biso ezala bapoliticien bato nyonso bandeko bato nyonso eza likambo ya mboka eza te ya mbongo na yo tozala yango besoin te toa besoin ya mboka bafandi bazongisi oyo babengi mibeko tango bazongisi oyo babengi mibeko sima tokokende ba élection tokokende ba élection kaka boye fondation eza te fondation de mibeko fondation eza te okotonga ndenge nini ndeko na ngai tososola liseki esili la loi du silence à Kolobana Batoke Rwandais ezali bozo ko occuper pe mitu ya batu moyen ba loka ba solution ezate eza occupation c'est-à-dire tant bozo ko occuper yo komona bosolo te ba ko peso bolokuta sosola ngonge koki bomoto tango nzamba keli asali jardin d'Éden ezaki po ali jardin d'Éden ezalaki le lenge ya kopesa moto bomoto metango moto bungisi abuki mibeko jardin ezalaki sous jardin te komi zamba eloko ya liboso eyebanaka ntango mibeko ya te bobangi tokoti na molili mwinda eza susu te bongo ndeko aza na feshi ndeko aza na kiri
na Kipuku to ngambo ya Aketi to ngambo kona ya Baringa côté ya Basankusu to azana Dilolo to côté ya Uvira azanga ndeko ya son excellence azanga ndeko ya honorable azanga ndeko ya général ye akosala lolenge nini mboka wana ya ete liloba bakopesa mokolo nini yende mokolo mboka tala likambo to kobundela bandeko na ngai makambo ya ba suspicion esila tango ndeko azala na idée yaka penso kozana oyo to confronter kokende ka nous ne voulons pas yo nani yo soko za mwana mboka ya ngapena mwana mboka yo ko za mayele koleka mususu tango so mayele koleka oyanga yaka to solola esili tango ya kolela esili e komi tango ya ba action nzamba sasa to mona sumbala mususu to kotika la kosunga sima boiti wapi to kotika la kolela boiti wapi cela fait 17 ans elenge ya mwana moi c'est pas na biso comme na bana mibale bakomi musokolo kamisala biso tozala kaka barwande lisolo wana mokolo tokozongisa mibeko minute ra mibale wana tokotiango achenu ndenge tolingi me wana tokotala ngo nsima to mibutuna nano biso moko mabe nini tosala esengeli tobongisa mabe na biso ndenge nini nde tokoyeba kozongisa mibeko ya mboka merci mingi